nzembo. Est-ce que yo si olingisa batu nzembo ya fere nenge biso ba Fabrice les critiqueurs to yanga pe na challenge pe au sali challenge batu pe ba landi pe so au sali challenge wana. Elle était à Kanda. Alors ce ko kende kende na malembe, dégage-toi mon frère. Hein? Dégage-toi. Bosali clique yo na bana wana ya ba fruit d'ici de ba mamu. Bosali clique. Parce que l'été à Kanda a créé base oyo. Tant amona ki faire gola akabeli mwana na biso ya mwanda wana ba kabela ki $1000 wana. Te malite à Kanda lo koso elekaye. Ba yokani na batu na bango. Ba yokani ye na mamu na mastalanga moko na otanga kombo te ngani to bebana déjà. Azaka wa akoma golwa na otanga kombo te. Ba yoka yango moni ba batu musu basali ba vidéo force à toi l'été à Kanda. Force à toi l'été à Kanda nyoso wana bazolinga babimisa bagolwa mbongo. Nyoso wana bazolinga faire gola apesa ye mbongo l'été à Kanda. O apportaka nini na mafinga ozala soko ye koleka na bamiso ba elengi ya Congo oina liste ya batu po bo aka mabanga po bolia batu bambongo. L'été à Kanda na osala promotion ya ferité o apportaka elokote. Alors ba Gaulois c'est le moment bo fongola misu. Donc lobi tango bo mona ndeko na biso l'été à Kanda oyo abandi ko finga fere bozala étonné te. Bozala pe surpris te. De voyer ba keza plan oyo si ba préparaki ba lesiye mbongo do kalate l'été à Kanda azo banda ko finga fere. Kalate l'été ya Kanda azo banda ko finga fere. Ngate mana zagana ba aner partout si ba pesinga ba information que Fabrice au moins l'été ya Kanda ndazana ba laisser mbongo pa ya batu boye tala click na bango oyo ba sangani pote ba créer besoin na tala muto nteli bo sala ki vidéo azape complice na l'été ya Kanda ba ibi copy wana. So mon angai Fabrice les critiqueurs lelo na koma musika ya bato ebele na internet to zala na bango parce que na boya ko zala na caché ya mabe. Na boya ko zala na caché ya mabe. Parce que bato mususu soka za escroc, soka za criminel. Soka za criminel, tango mo tambola na yeba ki kombo na ye criminel on elata yo. Bato ba komo kanisa ki yo na ye bo sala ka copy moko. Parce que bato wana basangani na l'été ya Kanda ba créer besoin ya lukuta pour que ba bimisa ba Gaulois mbongo. Bozo mona comment ça fait-il que l'été ya Kanda azwa ko lobake ezana Gaulois moko ba bandaka ko solola Gaulois wana asengaka ye numéro Gaulois wana akomaka ko kabela ye ba mbongo nde Gaulois wana nde muto abengisa ke na fruit du sud tant abengisa na fruit du sud après Gaulois wana atindi batu ba beta ye bon mona teke eza base moko do ya lukuta ya salité. Hein? En plus place on a eu comprendre que ndeko na biso l'été ya Kanda aza lukuta ndenge auti ko loba na émission moko auti ko sala awa alobi na émission wana ke banda akoma Gaulois nano abénéficia na eloko moko te a bénéficié kaka na ba ranking kozala Gaulois ekotisi ba ranking na ba warrior kozala Gaulois ekotisi ranking na ba spiritas kozala Gaulois lukuta hein? Parce que l'été ya Kanda en eloko oyo apportaka ya malunga te na communauté na biso ba Gaulois yako yaka oleki na émission moko mbango créer base moko lukuta yako fingaka ba artiste yako fingaka boye wana za promotion te promotion ezali sala challenge yako kolobela artiste na yo sans ko finga artiste songolo ndenge biso ba Fabrice les critiqueurs to salaka botampote pour les autres taper voice hein na taper voice était ya Kanda nenga lobi ke abaluki nenga lobi ke tana yoki faut soin l'été ya Kanda za muté ya mabe
Oza vraiment ingrat. Oza vraiment ingrat. Moi si wana obala eza ba Gaulois nde ba balela yo moi si wana na mbongo ba Gaulois. Yo tango zala kutango sala ba comédie na tango sala ba base. Tango zaki na no warrior tango ba buaka na podium pa ya likonzi protège. Hein? Est-ce que ata $100 oyo banda ko simba? Ozala na difficulté ko simba ta $10. Alors grâce ya ko koma kolobela fere tellement ba Gaulois bazalaka batu ya mawa nde ba Gaulois nde ba komaki ko kabela yo. Ba voyage ozo sala wana eza ba Gaulois nde bazo faire voyager yo. Ozo ba relation sima ya faire garder bandi na yo. Hein? Nyoso nakaka motema moto kilokoso depuis mon aki papa Hervé Ferrego la kabeli musicien na biso mwana wana donité ya kanda esalié donc esalié motema pasi ba yokani na click na ba criminel ba tunyonso obo moni ba salele ba video wana ba yokana kelité ya kanda mutu nyonso oyo bo moni asaleli te ya kanda video ya soutien boye ba ki batu wana ba yokanaki omona ba yokanaki malgré na tanga ba komba batu te pona fula bango te. Mutu nyonso oyo bomoni asaleli lite ya kanda video ya soutien ba yokanaki. Na tanga ba komba batu te pona fula batu te. Mais ba Gaulois je pense que botali ba video ya batu o ba saleli ba video ya ba soutien. Donc batu wana ba yokanaki na lite ya kanda ke to sala nani boye to kende nango boye. Bomona ba yokanaki na lite ya kanda. Alors ngai yango na ko benda ndeko na ngalite ya kanda mato lite ya kanda yebake soki obaluki okomi wangila des spiritas oya kofinga fere yebake ezana loko oya sika kofinga fere te parce que fere si ba finga ye déjà fere si ba tinda finga ye déjà yana loko yana ma finga ya sika te oyo yo okoya kofinga fere gola. Ba Gaulois bazar, ba Gaulois toza, ata okei, liti akanda orolongola elo côté pour obaxela biso pe elo côté orolongola biso elo côté. Ya ngona ba ndoko na ngai ba Gaulois bozala mayele bino ba Gaulois oyo déjà si ba abengaki déjà ki bo soutenir ye na malade de kuta wana bozala mayele botinde elo côté. Botinda eloko te. En plus voice oba to tinde la qualité ya kada azo finga feri afingi feri na voice wana ndelo ko salinga pasi ndelo loko chokenga ya ko qualité ya kana ninga fingi feri na voice oba tinde linga na to tshela no voice na me bo tampoter bo partager parce que moment fort ya live ezo banda kalaté parce que matière ezana azana voice. Ce qui m'a dit que na kataki live posé na mutati de ngai deux fois c'était ya kanda moko azo finga fere yani balepe azo tonga fere donc bo tampoter bo partager parce que l'air est grave faut le kuta oyo ebima na poisa na yeko bimisa le kuta na na poisa carte nyonso ba salaki makabutu na zana ngona maboko Fabrice les critiqueurs nazana ngona maboko ne nazawa donc bo tampoter bo partager parce que jamais beaucoup comme ko sakana na ba Gaulois boy beaucoup comme ko skroka ba Gaulois ba bongo bozo créer ba base moko le kuta na kombo ba Gaulois parce que nyonso wana liti akanda zo sala souci na ezali ba Gaulois bakabela ye mbongo. En plus azolinga azwa raison yango bomoni azoluka nzela ya kobimela tellement azozanga raison moko ya kobimela yango bomoni a créer besoin na lobake babetaki ye yango bomoni abilatisi babandi abilatisi wana pour que akosa na kombo ya ba Gaulois. L'air est grave pour partager parce que nazo tshela bino voice ya lité ya kanda ndenge azofinga papa Hervé ndenge azotonga papa Hervé ke papa Hervé depuis akomana ye kuta faire Prométhée soki eloko ni a Prométhée ti lelo na pesa liti akanda mutema mabe
Wa vraiment motema mabe. Hein? Oza vraiment motema mabe lité ya kanda. Visibilité oyo komi na ngolo lelo eza ba gola de ba peso visibilité wana. Eza ba gola de ba peso visibilité wana. Mwasi wana okenda ko bala wana obali na mbongo ba golwa. Mais ce que tala lelo yo kabaka taka voice ba tu ko tindela ngai. Ina ki nzoto malili mukili vraiment mukili zanga mawa e totala ka batuni na rolia kana bango e. Na ki sombo ta na ki voice oyo. Na ki nzoto malili. Na ki nzoto malili. Na ki nzoto malili. Na ki nzoto malili. Mais avant de savoir si on a besoin de cadeau, ba partage belé parce que ce qu'on a chef oyo na kati na map live. Malili de konanga connaissance, malili de konanga connaissance na oki malili de konanga zotonga faire na oki nzoto malili na ndenge ba créer besoin na plan nyonso ndenge ba planifier ki yango. Batindeli ngai ba voice wana na kinzo to malili. Non, mokili zanga vraiment mawa. Mokili zanga vraiment mawa. Mokili zanga vraiment mawa ba partage za lebele bo tshela nga ba cadeau na za la posa ya Lyon pour na cha voice oyo. Bazanga mawa e. Bazanga mawa bana oyo bazanga mawa. Ndeko nanga fongola micro na yo. Bazanga vraiment mawa bo cadeau ba voice pour le gars na cha voice oyo lité ya kanda na za na posa ya ba cadeau.